Ya solo bandeko balandeko de télévision qui bangiste bana papa Simo Kimbangu mbote na bino banso na mokola lelo esika bozwami. Ya liboso na pesi merci na tata Nzambe pour le papa Simo Kimbangu na bolingo bakolakisa ke pai na biso bana na bango bakomiso na mokola lelo. Lelo émission na bino émission masolo oyo ekopesa maka wa bino ndeko papa Lambert makwemi mope mama Fifi Ndongala pena lisungi ya bandeko nyonso oyo tokosala kana bango na kati na émission masolo papa Edi Zolandonga papa Tony Diangenda papa JP Biboko papa Malfi Ndongala pe bandeko nyonso na kati na ratelki topesi bino mbote pe merci. Yaso na mokola lelo na kati na émission masolo tumemili bino masolo mosusu te masolo oyo ya monene papa Simo Kimbangu kasi na accident ya papa Simo Kimbangu ya mbala mibale na kombo ya papa Diangenda Kuntima oyo asalaki accident na Lukulu na mardi 29 juillet 1958. Yango wana bana papa Simo Kimbangu esika nyonso bozwami esika nyonso yo zali mboka nini yo zali pe esika nini yo vandi topesi kaka merci na bino ndenge bokokotsa kabiso na bandako na bino pona kolandaka émission na bino émission masolo masolo ya lelo ezali obele pasi pa Diangenda amonaki na tina mosusu te po ete ngai na yo tokoko kobengama ya solo mutu yango wana na mokola lelo ngandeko na bino pe bandeko nyonso bozali kolanda biso pe bandeko nyonso tokosalaka na bango toye kolakisa bino na kati na liboso na bino epai na etalelo na bino pona kolakisa bino makambo tokolobela mokola lelo likambo ya Lukulu lelo oyo batata na biso oyo bazalaki na mokolo wana papa Diangenda Kuntima papa David Nsomi papa Watula Mathieu papa Félicien Tende pe papa Jacques Kalamvila lelo oyo bazali na biso lisusu te na bomoto na boye kasi toyebi ke Nzambe akozalaka pauvreté Nzambe ayebi ndenge asalaka makambo na ye et lelo to se retrouver awa na mboka France na mama na biso mama Anne oyo azalaki molongani ya papa Jean Kalamvila otokolobaka chauffeur azalaki kosala na papa Diangenda azalaki kotambola na papa Diangenda esika nyonso papa Diangenda azalaki kozala papa Jean Kalamvila azalaki na ye elongo pamba te tokobengaka oyo azalaki chauffeur ya papa Diangenda Kuntima yango bana papa Simo Kimbangu tosengi na biso nyonso tolingi to banda émission na biso tokolanda makambo nene ekolekela tokosenga na kuna na sime pa ya bandeko na so bazali esi papa Edi Zolandonga oyo azali ko simbeli biso kamera pona ko salisa biso na mokola lelo na émission oyo masolo nde tokosenga na ye akende mbala moko pona ko lakisa biso banani oyo toyambi na mokola lelo ezali ke ngai ndeko na bino papa Lambert mama Fifi Ndongala nde toyambi mama na biso mama oyo tozana ye elongo nde ye toye pona tosolola masolo ya le 29 juillet 1958 mama mbote nayo mbote papa journaliste mama kozali sengo mingi pe topesi merci na ndenge vraiment olakisi biso bolingo na yo et biso bana na yo tosengaki po ete yo zali témoin ya makambo yo osololaki na papa Jean Kalamvila nde tomoni ke tosengaki na yo oya otolobela likambo ya le 29 juillet oyo esalamaki na 58 na Lukulu mama ondimi kasi nde tokosenga na yo merci pe ozala pe na makasi ya koloba mongongo makasi po ete bana na yo bazali kolanda yo bayoka pe mama na biso oyo toyambi na mokola lelo mama ndenge nini santé na yo na kati na mboka oyo na kati na France santé za ndenge nini merci na koma tata mwana peli mon centre wote bana masolo na biso pona santé nazali malamu. Merci ya solo nakokendaka mingi pe nakotuna mama Fifi epai ya lipamba te tobongisaki yango na ndenge tokosalaka émission na biso bokolandaka biso mama Fifi azali na biso pe longo tokotuna pe mama santé ya mama Fifi ndenge nini yo pa yo zali. Merci papa Lambert santé nanga ezali malamu pe na pesi mbote na bandeko nyonso bazali kolanda biso na mokolo lelo na kati na émission masole mbote na bango bisika nyonso bazali.
Merci mbote na bango esika no so bazali pe ngai pe na pesi susu mbote na bino esika bozali na komba tata mona peli mosanto boyamba yango na esengo nyonso pe tosengi na bino kimia pote bolanda masolo oyo mama ya solo lelo tozali na makambo yo ya le 29 juillet yango to bengi so pamba te totali papa Diangenda alakisa ki bolingo na tata na ye papa Simo Kimbangu po ete na likambo monene oyo papa Simo Kimbangu ayaki kolobela ye alobi na ye ke na mongongo papa Diangenda ozali kokende kotala ndeko na yo mais soko okei okende kokufa soki pe okei te ezali makambo ebele oyo alobaki na ye wana okende te soko okei okende kokufa kasi nasengi na yo okende papa Diangenda alakisaki bolingo na ye epai ya tata ne papa Simo Kimbangu nde andimaki akendeki bakendeki na lukulu nde kuna tomonaki accident mais pona kokende tolingi toyeba mama epai yo zali pamba te yo nde muto kolobela biso masolo oyo bana na bakwa koyoka tolingi toyeba mama masolo oyo yo oyebelaki yango ndenge nini na kati ndenge bovandaki na kati na lingomba ndenge ozalaki d'abord avant to bana mama to lingi to mona liboso omi bimisa nanu yo ozali na grade na kati na lingomba pe oyembaka na chorale nini pe paroisse nini oyo yo ko sambela apa mbato to yebi ko zalaki mama ya Mbinza Delvaux kuna na Kinshasa mais ama pe na France ozana paroisse oyo ko kendaka mi bimisa bato bayoka yo nanu bayeba yo ozalaka ozali nani osambela paroisse nini ozaka na groupe nini pe oza nani na kati na lingomba mama to biso maloba. Merci papa journaliste. Awa ngai nazali mama Selo na paroisse ya Saint-Ouen. Nazali pe membre ya dirigeant. Nazali pe volontaire. Toyebite pona ko banda mituna na biso neto uti koloba mama Fifi toyebite pai na yokuna na lingi ke lokola bino bozali ba mama bino nde bokozalaka bato ya yambo oyo bozali na valeur monene nga na pesi bino valeur yango bozali 2 contre 1 na yebite na kosenga na yo mama Fifi ndo banda kotuna mama na biso makambo oyo bongisi poete tokende na ye na likambo ya le 29 juillet ya lokulu mama Fifi totikile maloba solo papa Lambert soki kotuna motuna na nga na mama tolobeli makambo oyo lobi ete makambo ya lukulu oyo ete papa Simo Kimbangu papa Diangenda kuntima akendaki kosala accident mokolana pona tina na biso kasi ye azalaki na chauffeur wana nde yango tobengi ete mama nde azali molongani ya papa na biso nga sikoyo motuna na nga ezali tozalaki ebele na kati na lingomba batate ebele bandenge nini ekomaki ndenge nini ke papa Kalamvwila akoma lokola chauffeur ya papa Diangenda oyo tobengete nzambe na biso motuna na ngai ezali bongwe pa ya mama. Merci mama Fifi ndenge motuna na yo papa Jean Kalamvwila po ete papa aslinga ye azala chauffeur na ye ezaba yebandaki ndenge nini leki ya ba papa oyo siko kufa mikolo chef de famille papa le Tourne Edouard ye na papa Kalamvwila baza kotanga na école na Kitambo baza kobenga ngo école na Ngomba na Ngalema alebana kaso babimi bazaka na batamba kuta na kato ba devoir na bango papa Jean Kalamvwila zozale pa ya na ye papa Mawete Thomas ye papa le Tourne Edouard aza kofana mokoto a l'air mususu so mwana ba ye na pa ya papa Mawete na Prince Kasavubu wana 64 ele musu papa aza kokene mi wana mokoto kune pa ya papa le Tourne moninga na ye na ndenge baza ko beta na bale na bilima papa za ko sepla mingi na equipe ni wana ya bilima ana suka nango papa aya ko intéressé pa na nini papa za la chauffeur na ye et papa Jacques Kalamvwila tango sasi bakalasi aza ko sala na DSMP azaki so ba compagnie suka na DSMP nde azalaki papa lobi na papa Mawete ke tata na ngai ya lobi leki na yo mutabanda ko mema ngai so nga na longwe musala yepe ko longwa musala alesika wana pa Mawete bangi saka papa wana za makambo ya ngate ezali abino mi balende bo solola yepe yebisaki ye leki na mona ko yaka pa leki na nga na sepela kana yo kasi nga so yo musala yepe ko longwa musala kasi pona ko banda papa zo sala na Gombe azako yebisa ye avoke na musala yo ko ngai otiki nga na musala yo ke no suna musala na bino na DSMP
na midi ake kokamata ye aye kotika na mokoto ye pa ye na ndako aye kofanda aye kolia anasima kesusu kujwa ye akozongisa ye pa kene so na musala kaka ndenge wana ti tango papa longwaki na musala ekomaki su papa ja longa musala kasi kolonga papa ja musala ezalaki mwa matata parce que ezalaki na deuxième pe na motaleta na susa ti po longa ezalaki passe kasi likambo nzambe abongisi ifo esala makaka papa tindi papa lycée sala mokanda osenga lettre sala lettre osenga na mosala papa Jean Poete asenga congé moko ya mise en disponibilité et na sima tokotala noko ya sima lettre wana tango keneki pe na copain na bango marake bachaki matata kasi baya kopesa lelo ko soki no sala betude tokopesa yo nzela esika pesa ki nzela kolonga longa na DSMP papa pe longwe kuna na musala ale akomi kotambola na ye papa Jean ndesika ndenge bandela ki na ndenge akoma ki chauffeur a papa akashi esika na sirisi wana. Merci ya solo bandeko bana pasi moki mbangu bouti kolanda mama Anne Kalamvwila ndenge nini ye auti kolobela biso alimbole biso ndenge nini papa Jean Kalamvwila papa na biso ayebanaki na papa pe ndenge nini akomaki chauffeur ya papa Diangenda Kuntima Joseph. Mama ya solo to uti koyoka pe bandeko ba uti kolanda biso to lingi to yeba lisolo ya accident oyebaki yango étant que mwasi ya papa Jean Kalamvwila ou bien oyebaki yango te oyokaki lisolo nango na batu pembeni ou bien ezalaki ndenge nini po ete masolo wana ekome pa ina yoke papa za kokende kosala accident boyebaki yango ou pas mama te pesi maloba. Merci papa journaliste tango basala ki sida na 58 ngana mto balani te kasi toyebaki papa azali kosala voyage ake kotala papa ki solokele na kuna na Bakongo nde voyage asalaki ndenge wana babimilaki na sens wana lingoma yebaki papa ake kotala papa nkuluntu na Bakongo oyo accident ye moko kaka papa mota yebaki likamoni kozala na nzela ye moko mota yebaki yango batu yonso bayebaki te. Merci à ce moment na biso tolingi siko tokota moke pamba te tokoyokaka papa Diangenda avant accident wana ya Lukulu akendaki na Brazzaville Congo français o natango na kabana ko bengango Congo français na Brazzaville kuna na Boko mais tolingi toyeba histoire wana ezalaki ndenge nini toyebi ke na mois de juillet akendaki na ye na Boko pona kende ko tala misala ya temple ya Kinshasa bibubu oyo ezalaki na Boko kuna nde akendaki kotala misala ndenge bana kosala makuna mais na kati na juillet wana kaka papa Diangenda akendaki susu na Boko tolingi toyeba akendaki na Boko kosala nini avant bakende na voyage na bango. Voyage papa oyo akendaki na Brazza liboso akendaki na Brazza kotala misala ya temple wana ya Boko kasha mibale ndenge tata na ya lobaki na yeke likamoto yoka naki na ekokitango papa esalaki passe yango wana mona kete malamu akima ndenge tozoko loba alukaki likambo mosusu kamine juu ya mpane ekokota na garage 2 semaines bazomona mpane te kaka wana ezalaki kaka papa na kobare kaka banzela ale sima nango amone ke malamu akima na Brazza pa kim na Brazza vona sala mabondeli tata na ipa landi yekuna tanga fanda ki amone susu evenement ya mona ki na maluku shemisho sete ko makila na makila aminga na yebisho likambo okotosa te papa esala ki epasi amijongi saki avant 2 jours ajongi na Kisasa nde shika ya bienga ki papa Matula na papa Mathieu na papa Nsomi Davidi baya balanda ina Kisasa kojonga papa jonga ki paya ko préparer voyage wana pa monika kate ifa akende kaka tosa paso akepete mabekaka eshika ni tolobi ko tosa eleki mbeka kutuma na elengi pa tosa ki ko kita ki na Kisasa papa jake préparer voyage toza ko voyager to ngotala papa na Chiela. Mama excusez ngai mutuna ngeze papa oya benga ki wana ba papa wana bazalaki bauta ki wapi po ete papa benga ma bazalaki batu bauta ki na Congo Brazzaville batu bauta ki na Angola to wapi te ya zaki na Congo Brazzaville
tango naza kozonga ye puis azalaki papa représentant papa Nsomi David papa Tula Mathieu ya Congo Brazzaville bango mibale ndi alaki bango nga naza kokende Kisasa bolanda ngai naza na posa na bino. Merci ya solo bandeko bana pasi mokimbango to wuti kuna mama na biso ndenga azali ko expliquer biso likambo wana ezalaki likambo moko ya pasi tala mutu na kati na mokili mutu nga na koloba kazali témoin de la création papa Diangenda Kuntima amoni ke tata na ya ye koloba na ye ke ozali ko kende kotala ndeko na yo kaso ozali ko kende ko sala accident ozali ko kende ko kufa liwa mais papa Diangenda kendeki akotaki mabondeli menata na tina na mabondeli na ndenge mama na so azali koloba bandeko na ngai bana pasi mokimbangu nde amonaki ke il faut atosa maloba tata na ye papa Simon Kimbangu nde akamataki papa David Nsomi David papa Watula Mathieu nde amemaki bango na mboka Kinshasa alobi na bango to kende na mboka Kinshasa na Leopoldville poete to kende kotala ndenge to kosala pona kotonga bekol kimbangiste nde na tina na papa Diangenda ayebaki programme na ye o azali kosola na tata na ye tata Molimo Mosantu ke ozali kokende kokufa ya yebaki yango mama na kanisa na personne okoko continuer no soki susu makameli pa mate tozo linga to yeba vraiment mozindo ya likambo to comprendre likambo ya lokulu ezalaki ndenge nini pamba te tina mokola lelo papa so pa makila mingi bakoyeba kate puka sopela ki makila to lingi to bana nupe Nsomi David Watula Mathieu balandi papa na mboka Kinshasa sima na yango tango ba papa ya Congo Brazza bayaki ale papa tenda na poko akene kopesa papa mbote papa tenda Felicien mote matadi ayaki ne voyage alingaki azonga na ina matadi ake kopesa kwa papa mbote pa jwa bato azonga na matadi papa lobi papa toko ko sala voyage na ngate lokolo zo kende no pe lobi kasi ni lango to kende na ngai toko ni kotala pankulutu na zana bezu tamu toko no voyage nzela moko papa lobi na moto ndenge wana mona ngolwa chance na ye papa lobi likambote toko kena so papa alebi sava kene ko changer ticket na yo kene ko zongisa pa to sala no voyage toko no tala papa na chela na tongo nango ndenge bayokanaki papa Jean ke ko jawa papa Nsomi akoja yete papa Tenda baye na mokoto wana papa bongiso alibiki na pokwa toza ko voyager pato kende na chela kotala papa Nkuluntu tango papa Jean batina no joba tata wana amona ki sine moko na nzela amoni pambo pasala ko bunda bitungo pambo ebangisa ki sine ni mabeboy tozo sala ba voyage sine mabeboy ebangisa ki pe sine wana anatango asali bongo continue ko jwa ba tata Tenda Felicien tina simaye na ina mokoto wana
Simo Kimbangu ba oyo boye sima na kati kolanda émission masolo bo tozali na kati na émission masolo tozali kolobela obele masolo monene pa Simo Kimbangu na mokolo oyo ya monene papa Diangenda asopaki makila na ye kuna na lukulu ndenge tokolobaka yango ezali ba sacrifice papa Diangenda asalaki na tina na yo moto mwindo toyebi ke na kati na voyage wana papa Diangenda azalaki ye mokote azalaki na chauffeur papa Jean Kalamvwila papa David Ntsomi papa Watula Mathieu papa Félicien Tenda nde bangonde ba accompagnaki papa na voyage wana Deto uti koyoka ke mama na biso awuti ko bimisela susu kombo lisusu ya papa Kinyuka Alphonse Tiabanfumu ye azali tata na mama na biso otokobengaka mama Tsalulu Pauline moko kati na molongani ya papa Kisolokele Lukelo Charles nzambe na biso papa Kisolokele ndenge tokolobaka yango toyebi histoire tomoni ndenge ni mama alimboleli biso papa ndenge azalaki na kobanga ezala yo moko ndeko na ngai soko azalaki moto lokola ngai na yo tata na ye azoya kolobela ye kozo kokende kokufa soki okei te okotambusa lingomba na ngai te mais soki okei ondimi nde otambusi lingomba na ngai lingomba ngo oyo tozali koloba l'église kimbangiste bana papa Simo Kimbangu totala pasi ya ndenge wana mutu azali kovana na liwana ye ayebi ke nazali kokende kokufa na le 29 juillet kasi akendeki yango wana mama na biso tobengisi po te yebi histoire oyo ali témoin moko kati na balongani ya papa Jean Kalamvwila oyo papa azali kobenga kaka tango nyonso Mbuta Kalamvwila Mbuta Jean Kalamvwila nde ye molongani na ye yo tozali na ye awa na kati na mboka ya France yango wana mama toko tuna omeka kolobela biso susu voyage yango sikoyo tango bakoki bango nyonso papa Jean Kalamvwila a kongoli bato bazalaki na bango pona kokende ake koza papa Félicien papa David Ntsomi papa Watula Mathieu bango nyonso bakoki sikoyo basimbi nzela papa Diangenda kuntima na liboso basimbi nzela babandi kokenda nzela ezalaki ndenge nini na nzela na bango pona kokende ti kuna esika basalaki accident na lukulu ezalaki ndenge nini
Merci papa journaliste ndengo tuninga mutuna. Tango atwaki bang tata wana bango nyonso baye na mokoto. Papa ndenga habitude ezalaka so alingo bima. Abondela kasali libondeli apeshi mbote na ba mama batikali ali bango bakamati mobemo na bango babani kokende. Kasi na nzela banda kokende taba komi kote matadi mayo pona tango na matadi mayo ezalaki mboka. Siko koma ville ko ezalaki mboka. Kokende ya papa bakomi matadi mayo apemi fomo na ke moto azali kambo. Allez, chauffeur azo kenene kaka bazo mona papa ninga zo pema. Tango bakomi na Kazangulu, allez, eshikwana ampane ebandi. Kamino nambala moko vati nambala moko ekati moto. Tango ekati moto, ndenge kati ka brix mambo ekati moto batelemi kaka wana, allez papa Jean Kalamvwila akiti chauffeur. Ake kotala liboso soko nini atali amoni eloko te. Ye moko pe papa ake lisusu na liboso atali na bonzame na ye. Donc on s'est dit mutaja monte dans la voiture. Papa Jean koti asika a démarrer kaka boye voiture et peli moto. Allez, bakomi kokende. Kasi likamo moko ezaki na nzela wana papa makaomi bale. Il faut pema. Et puis il faut banda kopopola, loko mdazo mona banzinzi. Ndenge tuzaka sozo mona mulungi na voiture zo kopopola. Bakeyi baleki susu kote mbanza boma kuna susu na mbala moko camion ekati moto. Batelemi wana papa Jean etungisi ye atali voiture na liboso kuna eloko monina zo kata ka moto boya yazo comprendre te. Papa tango songa na sali mabe limbisa ngai nazo yeba te tango songa sali kambo oyo c'est précieux te parce que to sala ka ba voyage ka shono zo mona ngo compliqué. Oh mbutaja kumoni wongako aye moko papa kesu sabongisi na ndenge na molimo ali mata tokende tango papa Jean amati a démarrer kaka voiture pe peli siko bakomo kene baleki ba kisantu kuna programme la monge zalaki na 6h so bakomi na ba 5h ba mela ba sala petit déjeuner pa ya papa Jean fils wamba Jean o ya papa kisolokele yaza ko fana na mbanza ngungu na tango wana papa sala petit déjeuner kuna kasi alobi te to kene sukuna te parce que l'air leki il faut to koma na l'air ba pesa ki biso to koma na chela to kene to kotukuna to ko jwa retard or que amona kete esika na balaki ya ko sopela makila to ba ko sa remise reprise na tata na ye il faut koma na tangwa na 7h ale siko yo boye baleka ni kaka bakota kisepa ya papa fichité bakota kisepa ya papa fichité e baleka ni kaka ti bakomi na esika wana mboka wana komo nango kunda masangu esika ngo ezali kote yo kunda na liboso kuna masangu alibaba kangi sangu komi lokwa kunda masangu kombo ya mboka wana tango papa basala accident na tango wana mboka wana papa pesa kombo lukulu c'est biso nyonso tout tobiki na esika wana papa asopaki makila na ye libération ya biso nde salama ke sika wana bashanjaki kombo wana kunda masangu te kuna masangu te komi lukulu esika papa ko sopela makila na ye pana biso batu mwindu tobika
Merci solo bandeko bana pasi mokimbangu ndenge tozali kolanda mama na biso ndenge azali kolimbolela biso bandeko totala kaka mutu oyo tokobengaka mutu papa Diangenda Kuntima Joseph oyo ngana bengaka Nzambe Molimo Mosantu, le créateur de la création, témoin de la création, mama batata mutu lokola ngai na yo akende kosala babakambo ayebi pale bakende koza petit déjeuner pa ya mwana na ye papa Wamba Jean. Papa, faut te benga papa fils azalaki na mbanza ngungu. Mais papa Monique er oyo ba pesa na kile tata na papa Simo Kimbangu ekokoka tika balekana. Lokola ndenge papa Simo Kimbangu. To monaki ke leri ya Monique faut abima na loa na le 28 juillet na 52 leri ya to bima na loa et elaki na 7h du matin. Ndenge moko a pesa na ki rendez-vous na mwana na ye papa Diangenda na Kunda na Masangu babengaka Lukulu pa libération ya mutu mwindo ezalaki na 7h du matin de libération et salamaki ba mama ba tata bana papa Simo Kimbangu tala lingomba elengi tala banzambe kati na biso mais mona papa Simo Kimbangu tina mokola lelo ozali ko yeba te ozala kana banzambe kati na bino tala ba makambo ba tata oyo ba ye kati na mokili ba vandi na biso aza kolobake nzambe bomona ka nzamba koliaka kwanga. Mais papa Diangenda zalaki Nzambe Molimo Mosantu alie kwanga pa na biso mama na biso sima na yango Kunda na Masangu bapesa ngo Kunda Masangu continuer et comme Lukulu libération makamine le kanaki sikoyo na libération wana mukolo l'air sikoyo accident et ça la mezalaki ndenge nini pe to koyoka ka mama na place wana ke toyoka ke mama na kati na voiture na ye papa Diangenda azalaki Nzambe amemi Congo Kinshasa Congo Brazzaville na Congo Angola limbole la biso na accident wana Congo Angola azalaki na kati Congo Kinshasa azalaki na kati na Congo Brazzaville azalaki na kati tokenda na histoire wana mama limbole pamba te yonde muto ali témoin molongani ya papa Jean Kalamvwila epa yazali azali koyoka biso tozali kotatola makambo yo ya lobaki epai na yo elelo tangu na ngwe koki na mboka poto oyo nana ndimaki ke mama yo kozana kati na mboka poto na mboka mindele poto ya kotatola liloba papa Simo Kimbangu liloba ya mobali na yo oyo azalaki chauffeur papa Diangenda yo ye kotatola ngo na kati na mboka France mama tozongi susu maloba olobela biso bakambo yango ezalaki ndenge nini mukolona le 29 juillet na Tongo na Kunda na Kuna Masangu bapesa nkombo Kunda Masangu Lukulu libération ezalaki ndenge nini accident et salamaki limbole la biso.
Merci papa journaliste. Tant accident salamaki ezalaki passe. Bango yonso na kati na mutuka motabo moya azalaki te. Bakufaki bango yonso tu. Na mbala moko papa Mfuma Longo ye moko tata na ye aye kulamusa ye atelemi ake sika moko ezalaki lokora rond-point badamizala mosusu ekufa babwaka ka wana ntango ezalaki kala bato basala bavoyage na babisangala milangi wana babwaka wana ayebaki te milangi ake kofukama wana aza kobelela tata na ye abandi na français biengi papa na ye azoya te ake na lingala biengi tata na ye azoya ntango biengi na Kikongo papa Simon Kimbangu abimeli ye na kote ya Nkamba bamoni banjelu kote banjelu. Ale papa Simon Kimbangu ayembeli papa Nzembo. Nzunguzi wa zungulu mwaname zizila na teyemba ninu lungwa kwa kukumona vanza zizila nate yemba nino monongina ya kumwana me mfumu sika sadisa mwana mesezizila mumpasi lungwa kwa kumfumu zeyeko papa yembeli papa Nzembana alobi ke olongi apesi mbote atelemisi alobi bon kena kolamusa bato yonso yo ozalaki na bango ajongisu na makila na ye wana milangi na monoko ajongisu sukuna abandi kobimisa bango abandi kotelemisa bango wana so babimisa na bato be kotia bango na pembeni bakufi atelemisi papa ja atelemisi papa Ntomi atelemisi papa Batula papa Tenda François bango so batelemi atango be kojoa bango wana bakeni wana l'hôpital tango zo bien à Morbek bakeni na l'hôpital ya Morbek kuna ezalaki passe kolela bandimpe ya kote wana bakendeki mama kutango passe ya papa ndenge aza kolela baza kotonga ye bapota wana bomona papa bakenda ba cicatrice pona yo na ngai na ba graphèse yo to bakangela mikanda sa anesthésie te mama ne sala ke passe ya duma ya pesi papa azomela mai na mama kilona milangi wana ale tango sangwe kei na tshela papa kisolo ke leleki no aye ko sala ke sida kufi omone sika passe ya papa kulute bandelaka papa kuluta koye vani moye kutaya kotala ndeko na ye zalaki sute kasi mama ti asalaki tu atiki so papa na passe aye na Morbek pa ye kotala papa Mfuma Longo aye ba situation ni ezali kuna po amema message kune pa ya papa Nkuluntu. Bandeko balandi ya radio télévision Kimbangiste tozali toujours na kati ya émission na biso masolo ndenge boyebi émission masolo yango ekolobelaka kaka bobele monene ya tata Simon Kimbangu na lingomba na ye tozali ko continuer toujours na likambo ya libération oyo papa Mfuma Longo ayela kibiso ngai na yo moto moyindo totala pasi o batata na biso bamonaki na tina na biso po teto bikisama Nzambe kati na bato ndenge na kolobaka na bino tango nyonso tozali na motuna musu tokokende kaka toujours na mama na biso mama Kalamvwila oyo azali molongani ya papa Kalamvwila ye azobisa biso lisolo pamba te ye papa Kalamvwila alobelaki yango pe toyokaki yango ayokaki yango na monoko ya papa Mfuma Longo tango bazalaki kopesa ba likambo na ye ndenge nini yango ezalelaki likambo ya accident oyo asalelaki na yango mama na kati na makambo wana nyonso ndenge olobi kasi tomonaka photo moko boye ezali tezolakisa ya voiture yango photo yango tozotuna nanu photo wana ya accident ya papa photo wana ewutaki likolo to ezalaki na moto oyo akangaki photo wana yebisa biso nanu ezalaki ndenge nini. Merci maman journaliste likambo photo wana na tango na beti lisolo pa esika na bosanaki tango baza kosala ba voyage na mango wana na sima bazaki na mondele moko ya Belge azakola na mona sima
moni banzela so ndenge eza lelo soko uti na banzango poke na nkamba pusher soko boke moni pusher leke kotelema po jelano bapusho neleka yango wana mondelo zake nsima na bango ntango basalaki sida ye moto ya liboso moto akomaki wana moto adwaki foto wana amoni mpe nde ete bato wana nyonso te bakufi amoni makambo wana ale azwi foto foto wana ntango adwaki ye nde moto akopesa yango epai ya papa foto wana moto susu adwaki yango te biso te bato moni kasi mondele ya belge moto adwaka foto wana donc alukaki papa ekopesa ye to foto ebimaki sur place alukaki papa apesi ye ntango adwaki yango ntango ayoki bakufi te aye kopesa foto wana mingi baza na yango biso mpe na ndako toza na bana mpe na baza na yango baye na yango bakolakisa papa komona yango ya solo bandeko bana pasi mokimbangu tozali komona ke esika makambo nyonso ya kati na lingomba ekosalamaka moto moko akozalaka oyo akozwaka bililingi ubi akozwaka bafoto ndenge tokomonaka tango nyonso tozali kosala kati na émission masolo ndenge tomonaki émission oyo euti koleka mikolo oyo oyo totiaki na kati na elakisami partout na ba YouTube oyo tolobaki ke papa Diangenda atei lisusu bandimi tomonaki ndeko na biso asalaki mwa remarque moke na témoignage oyo mama na biso mama Niclette Zola metteur en scène ya chorale na biso ya groupe théâtral ya jeteki ndenge ya lobelaki yango kasi tokolobake ya solo ba remarque ezali nango poto kwa kosala naka kasi soki ba remarque ezali kosala pona kochola ezali malamu te na yo mwana papa Simon Kimbangu et puis toloba te ke makambo nyonso bino bozali koloba oyo kobima na kati na télévision po lobake bango balobi malamu te ke yonde muto lobi ezali malamu ezalaka nde bongo te et puis na kosenga na bandeko oyo mingi bokokomaka naza na témoignage na likamunene papa Simon Kimbangu kiangani alobaka na biso et puis na ngai moko tango musala oyo tozali kobanda yango alobaki ke papa Lambert musala oyo bondimi soki bozongi boteyana ata bafingi bino bozongisa te ata batuki bino bozongisaka te et surtout soko bomoni batu bafingi ngai bino bozongisaka te batu wana ata ndele tokokutana na bango yango komonaka ngai ata bafingi ata bocholi ba remarque tokondima yango kasi tolobi te ke makambo nyonso bino bozali koloba ke na remarque ezali nde bongo pamba te touti komona mama na biso touti koloba belge oyo akangaki photo ya accident ya le 29 juillet na Lukulu azalaki kolanda papa ndenge moko papa tanga tikaki biso na Genève balobela yango te mais mutu azalaki oyo afilmaki ba image wana akangaki pe ba photo mais mutu wana oyo tokolobaka lelo oyo papa na biso papa Landu Ndula oyo na kati na Genève ye azalaki akangaki pe afilmaki yango mais lelo balobela eti batanga bakombo ya bato bazalaki mokolo na kati na temple mais bakombo mususu batangaki yango te mais tolobeli tozulaki yango na histoire te pamba te pona kobomba toyebi te pourquoi papa na biso papa José Kisolokele atangaki bakombo mususu te atangaki bakombo na pona pe toyebi te ba raison ye muta yebi yango mais tolobi te ke toloba yango pona kotia ba te batata na biso feto pesa bango respect feto banga bango bazali bana ya papa na biso ndenge mama uti koloba na biso likamwa soki na lobili yango pamba te tokomona ka mingi makambo mingi ekozalaka te balobelaki boye ezalaki boye te ndenge utoloba na biso na belge wana mama nde toko continuer pona kokoma na suka émission na biso tomoni ke Lukulu ezalaki libération ya muto moyindo mutu oyo andimi akende kosala accident ayebaki mais mama lelo oyo makambo ya Lukulu ezali tellement mulai moyen to kenango to pamba te télévision liste télévision to ke na première partie maman to kosenga susu na deuxième partie ozongela biso olobela biso bazongaki na Kinshasa ndenge nini et papa Kalamvwila azalaki toujours chauffeur ya papa Diangenda pamba te toyokaki masolo ke bakangaka ye azalaki condamné à mort masolo wana na deuxième volume nde tokolanda yango mama pona lelo na accident o papa Diangenda asalaki o to bengi na Lukulu libération ya le 29 juillet 1958 nini okoloba na biso bana na yo bakoko na yo batata na yo bamama na yo okoleba la biso nini na kati na lingomba na mokola lelo topesi yo maloba. Merci ma papa journaliste ndengo lobi na ngai soko nini tokoloba pa na ndenge papa amipesaki asobi makilene pa na yo na ngai po na biso yonso tu ya solo papa azali kote ya biso na ndenge yonso tu
ndenge ya lobalaki na biso mbala suka ke mokolo mosusu tokozala te so bato batuni bino tata na bino alobelaki na bino makambo nini papa atika biso makambo na mibeko yonso asangisaki atika biso makambo misato bolingo mibeko misala misato wana so tokangami nango totosi yango ekozala kitoko mingi ndenge ye moko na lelo oyo na kombo tata Kimbangu Kiangani Simon azali koloba totia ye confiance yonso toza nango posa ezali pai na ye soko tomikitisi totie confiance yata musabiso toso yazali kotinda biso nakanisi oyo yonso yabongisi biso tokosepela pa yazolo ba tata nzambe kosala likamo moko na mokilo na salama te ifo salama kasi soko toza na bolingo te toza na botosi te likamo wana yo na ngai to mitune okuta biso na position nini tala bolingo oyo tata Fumalongo diangenda kuntima asalaki pona biso baninga na ye soko tali na Jean chapitre 15 obali na 10 ti ta na 17 ya bisoko moto na moto te pwandi makufa pona baninga to pona bandeko na ye eko salama te kasi ezali ya zali nzambe andimi asopa makila na ye pona yo na ngai to bika botanga na Jean ko bano pe na 1 kasi 15 obani na 10 ti na 17 ya ndimaki kosopa makila na ye pona yo na ngai e yo na ngai leo tozoloba nini totelemini position nini moto na moto mituna ami bongisa esika nini ya telemini po likamona tango kokana ekokoka tango ekota yo na ngai na posha malamu biso bandimi tozana mokumba ya mokili mobimba biso bandimi ya Lingomba tata Simon Kimbangu parce que biso nde tokotia kimia na kati na mokili kasoko biso tozali kotambola lokola bato basosoli nanu te ekimi ko yandenge nini totala mokili yango nyonso tu totala mokili yango nyonso tu sitsoko tali biso kuna na RDC Kongo Angola Kongo Kinshasa Kongo Brazza matuka misato kobelisa nzungu to yoki tango papa sali voyage na ye ajuba Kongo misato wana kene na bango biso to yeba kitina te kasi ya yeba kitina chela asalela ndenge wana po tango wana motako wanga na azali susute na kanisi na pesika ka wana na pesi merci mingi na mokola lelo papa journaliste na équipement na bino nyonso tu ndenge tokutani awa ezali kaka bolingo tata nzambe na mokolo ya lelo awa na Paris ndenge papa journaliste alobaki yango na yebaki na kokoma awa kasi nzambe alobaki nzambi wa vova vo wantu tukala votuzizila votuzizila nzambi wa vova vonsendo tubaka votuzizila nzambe soko alobi likambo soko oza na patience soko oza na botosi ozala komikitisa likambo ne koleka te tokosepela alobaki tokozala bato soko tokangi mitema na bapasi yonso tokanga mitema na bapasi yonso tozali komona so tokangi mitema tina suka nzambe akosepelisa biso nzambe akosepelisa biso yango wana nzambe atalaka ne bandeli te atalaka nde suka tokanga makana likambo na ye tolanda ya bato te tosala oyo tata molimo santo azali kotinda biso na moyo ya lelo bolingo mbeko misala tosala misala ndenge aza kotindela biso na kanso tolongi tokosepela moko na suka po alobi tokozala bato soko tosupporte so tokangi mitema totambo na bolingo mbeko misala tokozala bato na suka yango wana na yonso tu na pesi merci na mokolo ya lelo oyo ezali mokolo ya ba français bazwaki indépendance le 14 juillet naza na mboka ya Paris na pesi famille na ngai yonso mbote bakala mfula yonso mbote bandeko na kati na Lingomba bango yonso tu mbote pe Lingomba mobimba na pesi mbote ndenge mozali kolanda biso na makambo eleki na mokolo ya lelo na komba tata mwana peli monsanto
Merci basolo bande ko balanda télévision qui maxi to komi na suka émission na biso mbote euti ko pesa na ndenge mama na euti ko pesa mbote na bato nyonso ngai pe na koko bakisa na pesi mbote mingi na bande ko bozali ko landa biso na kati na Congo Brazza, Congo Angola pe Congo Kinshasa pe mbote na ngai na papa José Dituvukila oyo bakobengaka papa José kuna na Faki oyo akoningisa ka caisse claire lokole loko mosusu pe na kopesa mbote na ngai na papa Telombaki na kopesa mbote na famille Kalamvwila nyonso famille Kalamvwila nyonso to pesi bino mbote pe merci na likambo monene oyo bondi ba teto komona ka ba mususu ko bengisi bakozala kana bezitation kasi bo pesi biso mama aya ko lobela biso likambo oyo pe na kopesa mbote mingi na bande kono bokolanda ka biso ko bana na États-Unis mama Mimi mama Landu kuna na kati na États-Unis na Minnesota pe mama Pélagie maman na biso nyonso o bazali na kati surtout na Londres mama Clémence maman Révérende Matondo binoso bazali tellement ebele mama Brigitte kimvuta kuna na MSSK na Paris Saint-Ouen binoso pesi no mbote tokoko bosa te mena ebite mama Fifi pesoki okoyiko baxela biso pamba te ngai na moni ke ba mbote yango telbele ki mingi tolingi bino mingi to moni ba conseil na bino boko pesa ka biso pe to moni etumbo bozali ko bunda po ete biso émission masolo et continue ndenge na kolobaka tango nyonso papa Simo Kimbangu alobaki yango tango bakaye papa Simo Kimbangu alobi ke abandi musala na ye taka badaki musala ne le 6 avril 1921 alobi na bandi musala nanga bakangi ye abandi musala na ye amonani na lowa abandi musala na ye abimi na prison abandi musala na ye biso pe na kati na émission masolo ndenge to lobi yango musala e bandi donc quel que soit makambo ko ya ndenge na ndenge émission masolo to ba musala papa Simo Kimbangu musala sikoyo e bandi yango na pesa mama Fifi soko koko bakisa mosala ndenge to kolobaka na papa na biso atika papa de yon kusu misalu me banda papa dina kata na kanisi na kosite misalu me banda donc mama Fifi na yifto soko koko bangisa misalu me banda donc quel que soit problème ezali ko ya na kati na mokili biso se sima ya papa Simo Kimbangu kiangani ndenge ye moka lobike bolemba te bo continuer ko tatola monena papa Simo Kimbangu biso pe misalu me banda mama Fifi na pesi maloba. Oui, merci papa Lambert misalu me banda ndenge abi atako mikakatano ezali kotungisa bino bobanga na bino te bokolonga kaka. Oui, mbote na nga na kopesa na bato na mbote mela koloba likamoko ete toyeba ete biso nyonso tozaki enseignement ya papa Simo Kimbangu na à travers bana na ye. Donc tango yozo sala likamno za koloba yeba ke toza na base moko boye surtout biso bapandisango classe nyonso tozali toyeba ngo ete toza na base nzambe na so papa Simo Kimbangu to l'axe exemple po ya lobaki na biso totosa katoza lana pona ko bebisa misala baninga te nazana ngana kwemo ko boye pokaka na bebisa kamsa papa Simo Kimbangu ko zwila ngwelo kote soki na ngai na baxela yango wana nde na kopesa mbote mingi na mama na ngai mama Mafolo mama Marianne Mafolo oyo ya tango ekoki po ya zo sala ete musala tata Simo Kimbangu ekende liboso bato ndenge wana nde yango na papa azali kolingana tango oyo nde na pesi mbote mingi na mama Dudu Kabedi mosepelisi ya papa Simo Kimbangu mama continuer pambate ezali ya yo soki nzamba pesi eloko fo osalela ngo memangoti na suka na pesi mbote mingi na ba mama na ngani so ya Angers pe ba mama nyonso pe bandeko nyonso bako tubaza tellement belé o bako edakapso na émission masolo bako linga ke émission yo pambate yango kolobela kaka monene ya papa Simo Kimbangu pe na bosani te famille Kalusa kuna na ndeko nanga mama Lolo na bosani ete pe na pesi pe mama na ngai mama Lukau lwazola mbote na ye mingi po yende mtasale ete tozala toyeba likama papa Simo Kimbangu tokoko bosana ete nde soki nazaki nango ya kobakisa yango na pesi mbote pe na bakalamvula nyonso ndenge lobi pe merci na mama Kalamvula ndenge aye ko répondre na invitation na ye yango na papa Lambert na zongi maloba edi na Monica bandi ko benga na metolobi ke mosala e bandi papa edi kasi alobi ke no to sukisa yango na bana papa Simo Kimbangu bolingo mibeko misala mingi baya na kati na lingomba baya pona kotonisa mabumu na bango mais mingi baya pe na kati na libo ningomba pona kosalela papa Simo Kimbangu soki mokolo bakolongola ntintsani na kati na lingomba mingi bavandi na bandako
mingi bakovana na kati na bandako kasi papa lobi yango nde kotonga papa edi abengani mama papa edi azoko bengana émission to komi na suka émission na biso to moni ke soki mama ni pe na Londres kuna azali ko senga kaka bele papa Lambert mais émission masolo mama eni tozali na kati na pe ba révérend mingi ba responsable ba paroisse mingi ndenge tokolobaka motema ya mama oyo moko yebiango na Irlande oyo mama mafola kolobaka tango nyonso tokotanga yo kombo te poso te bato bakolanda yo papa Patrick papa révérend fois kwa kingi kuna na kati na Canada tango nyonso papa Lambert masolo ba papa révérend ba Dieu ba papa bazali belé le blanc banani oyo bozali ko benga biso ke na Afrique partout que émission masolo bot zalaka na kati na kolemba te bozalaka toujours na lisima papa Simon Kimbangu quel que soit eya butu za la moi tozali kaka sima papa Simon Kimbangu kianga mama soko ko mbote soko ko pesa ya suka pote to komi na suka émission. Merci papa journaliste na pesi mbote belé na ye moko mei papa Kimbangu kiangani Simon famille yonso na mama Sidonie na mama conseillère na tata conseiller bino yonso mbote na bino toko ko bossa na bino te soko leo nazali ko loba papa Simon ezali pona yo yango wana toko ko bossa na te na pesi merci na yonso leki match ezali kaka bolingo na yo yango ne salami mama Lukau mbote mingi komisa pe mbote na baudeti bana na yo talaka bango malamu kuna bino yonso mbinza mobimba mbote bele kuti na ngai mama na bino mama Selo Kifudi mama chef de poule ya mbinza mama présidente ya ba mama Veve mafola ya tata Mbenza na sisi bwana kama tata mwana peli musante. Merci mama topesi merci ngai na mama Fifi Ndongala papa Lambert makomi ope bande ko nyonso otozo sana kati na émission masolo na kati na ratelki awana mboka ya mikili mia poto topesi merci tika ete papa Simon Kimbangu kiangani a continuer ko bomba yo azala na yo apeso mai mazangi pe bande ko nyonso papa Simon Kimbangu na bana na emisatu pe bana na bango nyonso batikela biso na kati na mokili héritage na biso oyo batikela ki biso to pesi bino ba bonne fête ya le 29 juillet oyo ya libération tika ete kimia ezala kati na mabota na bino banso kimia ezala oyo no ndenge papa Simon Kimbangu alobaki ke na le 25 mai mapamboli kati na mapamboli ekita kati na mabota na bino po ete lobi nango to sepela to mona na ya solo bato oyo alakelaki biso kokopesa biso yango pona lelo na kati na émission masolo oyo ekopesa makawa bino ndeko papa Lambert makwemimo misala e bandi nde to tsuki bino wana to pesi bino merci pe botika la malamu mama Judith pe continuer ko simbela so papa di makasi po ete mosala e bandi ya kosalela papa Simon Kimbangu kiangani to soki si wana tokomi na mbala yasima botika la malam. Bon, merci maman. Merci papa journaliste papa Lambert. Merci maman. Merci maman. Nangai mama Fifi. Merci. O etikali ya lingombe bakoko tokoyebisa sima. Ya
pamela Ingana yemela Yenze ngoya Esengo Efengo Fefolo Na yemele Ipanata Reholo Ingana yemela Yenze ngoya Esengo Efengo Fefolo Na yemele Ipanata Reholo Atabato bakoluka Molimo mwangai mobunga Nana yebyeza mopepe Polo ako pamela Ingana yemela Yenze ngoya Esengo Efengo Fefolo Na yemele Ipanata Reholo Ingana yemela Yenze ngoya Esengo Efengo Fefolo Na yemele Ipanata Reholo Ata mokili ningani Mayele mabatwe suki Nana yebyeza mopepe Nyoso ekolekana Ingana yemela Yenze ngoya Esengo Efengo Fefolo Na yemele Ipanata Reholo Ingana yemela Yenze ngoya Esengo Efengo Fefolo Na yemele Ipanata Reholo Ata mokili ningani Mayele mabatwe suki Nana yebyeza mopepe Nyoso ekolekana Ingana yemela Yenze ngoya Esengo Efengo Fefolo Na yemele Ipanata Reholo Ingana yemela Yenze ngoya Esengo Efengo Fefolo Na yemele Ipanata Reholo Ata satana komeka Ata satana kobeta Lolendo nanga yejali Nasimba mina kolo Ingana yemela Yenze ngoya Esengo Efengo Fefolo Na yemele Ipanata Reholo Ingana yemela Yenze ngoya Esengo Efengo Fefolo Na yemele Ipanata Reholo Ata satana komeka Ata satana kobeta Lolendo nanga yejali Nasimba mina kolo Ingana yemela Yenze ngoya Esengo Efengo Fefolo Na yemele Ipanata Reholo Ingana yemela Yenze ngoya Esengo Efengo Fefolo Na yemele Ipanata Reholo Ata satana komeka Ata satana kobeta Lolendo nanga yejali Nasimba mina kolo Ingana yemela Yenze ngoya Esengo Efengo Fefolo Na yemele Ipanata Reholo